Sali la famille, mbote bandeko nyonso o bolandaka biso, mbote na bandeko nyonso o bolandaka Ursule Botelwa TV. Bandeko wana liboso na bino ezali bongo Ursule Botelwa TV, lelo na yeli bino likambu ya eyenga. Na ebite ba comédien na biso soki bosala yango na nko, soki bolingi visibilité, soki bosala makambo ndenge nini. Bandeko bomoni photo na teli bino mupanzi o, eza photo yeyenga. Nazana ba video na otele bino awa na internet botala ba video wana. Eza pasi pona ba comédien na biso to ebite musala ngo kaka façon na bino ya kosala musala yango etindaka bino bosala ka boye to eza kaka bino moko bosepeli bosala bongo. Bande onanga d'abord na pesi mbote na batu nyonso o balandaka biso, mbote na batu nyonso o bolingaka ya bino Ursule Botelwa TV, na pesi mbote na bandeko nyonso oyo bolandaka Ursule Botelwa TV. Wana bambote na nga na Linda Bukulu, Linda Bukulu, mbote na esiko zali ba princesse Alegria, bambote na bino ba Jemi Mama Vungu, papa na nga John depuis Cape Town, bambote na yo esika o zali. En général mbote na batu nyonso oyo basutenaka chaîne na biso ekende liboso. Bandeko toyena likambu yeyenga oyo na pasi na motema. Eza pasi. Toyebite ba théâtre mondial lelo yango ndezo ko edike bana na biso to bozo ya ko bebisa bana na biso. Est-ce que bozo mona ta bandeko nsunde ba osala te? Bozo mona bandeko mususu ndenge bazo sala te? Nani aplibie eyenga, nani abimisi ba video ya eyenga. Bandeko so eza mbala no ya liboso otombe na Ursule Botelwa TV 42 tolobaka. Soki eza vraiment mbala ya liboso otombe na Ursule Botelwa TV, o s'abonner, o commenter, o liker, o partager. Mingi ba partage na bino po ba partage na bino et ça la chaîne na biso et avancer. Lelo to ena likambo eyenga. Toyena likambo yenga na sengote, toyena likambo yenga na pasi na motema. Théâtre kate eko tindaka ba comédien na biso ba se déshabiller na caméra. Ezaka théâtre te. Pape yenga ndeko likola théâtre o se déshabiller na caméra. Bilambe elongo bandonga to landa video wana, bomoni video na tele bino mupanzi to landango. Likola théâtre o se déshabiller. Likola théâtre o longoli bilamba na TV. Obosani wana mwasi enga na mwasi enga bala. Enga obo na comédien na biso enga abala. Ana mwasi na ye ana bana. Pourquoi o sala bwe? Pona nini? Nyoso wana ezaka pona mbongo. Ezaka pona mbongo. Ezala bien. Et vous allez bien kotala ataba ninga musunde bosela musala. Botala ataba ninga mususu ndenge basela musana bango. Jamais bokoki koya ko se déshabiller na TV. Et ngoza na famille. Et ngoza na bana. Et ngoza na mwasi. Likola théâtre. Pour jouer rôle mo ya kwiti, il faut se déshabiller. Pour jouer rôle ya kwiti, il faut longola bilamba liboso ya batu. Nga na ebi ke ba théâtre lelo yangonde eza ko edike bana, ba théâtre lelo yangonde eza ko edike bato. Kala to banda ko déclarer ota la théâtre bo mota la théâtre na libote ezate. Ota la théâtre ba momu sezo bimana na soni so kozana bana. Mais na monde lelo to mona ba mama biso Belvi bazawana, to mona batu bazawana, to mona badina na to mona ba Belvi, ba osa ba théâtre moko o eza ko edike bato. Tout le monde a bobo manoka. Bosa ba théâtre moko ba maman na biso Mimi Kabeya sala ba théâtre kitoko. Kevin Sidney o sala ba théâtre no kitoko, mais ko banda ko kota ba buzo ba na théâtre te. Eza malamu te. Jamais mutako yuko se déshabiller eyenga na munene na ye. Na kitata na mukolo eyenga ninga zawana. Akende kolongola kilote sous kilote. Kilote na yekende kokweya ake kotika na sous kilote. Ekoya kiteke o nanko, ekoya kiteke o par erreur. Ekoya ki nanko éducation eza wapi. Ba théâtre za po éduquer batu. Ba théâtre za po éduquer bana biso. Ba théâtre za po éduquer biso moko. Lelo to koma to tala ba théâtre ba titre le quoi ba temps de la fin. De Bellevue Kanzi. Tozo tala to ozo mona ke ozui par na yo. Ozo talo teyami. Ba titre le quoi ya ba vonette. To tala to teyama. Ba titre le quoi ba résignation wana ya dina na la douce.
toteyama Kevin Sidney osalaka musala na yo bien koluka okota ba futilité moko te na kati po eboma musala bozo boma musala so bokotisi ba buzoba na musala boma musala bozo boma musala boeza bien te para nini oyo linga atie théâtre vena bana na abana na milkie ba mona katata mo ba mukolo culotte ekwei atikali na sous culotte na nzoto no nyonso dessiner eza éducation te o bo sala wana eza éducation te bokanisa te ke te to sala ngo batu ba sepela batu ba ko sepela te eza malamu te boluko sala eloko te tikaka to sala ba théâtre na bino edika bana biso ba théâtre na bino edika biso to comment otala bino te par plaisir pour bo sekisara biso total rabino par plaisir te mutu mo otala bino par plaisir azate totala bino poto zo ba leçon totala bino poto to tirer ba leçon de vie totala bino mutu sa ko yo kota na théâtre amoni ke histoire mo bobeta eza histoire à vie na ye abanda yeba te peut-être ndenge nini ya ozwa décision abanda yeba te peut-être ndenge nini akoyi ko répondre abanda yeba te peut-être ndenge nini akoyi ko survivre mais tango atali théâtre azuba ba solution na likambu na ye tango atali théâtre ayebi ke na ko vivre boye na osala boye mais non boye la batu ba buzo ba eza bien te to luka to faire avancer théâtre mboka na biso lelo to comment luka mingi théâtre et avancer to comment luka mingi théâtre et mata to zala suna posa ba futilité buzo ba na théâtre te Barcelone nazalo tala mamakasi na théâtre na ba théâtre na ye mais boyebi pourquoi bat bakoma ko boya ko tala Barcelone po bat balataka bat bazara ni omona mutu aza penza donc alati bilamba mais ozomona lokwa mutu alati bilamba te ba théâtre bonge bando le kapa Barcelone to bando ko tala Barcelone te o théâtre o tala théâtre mais omona lokola mutu aza bilamba te toza posa ba théâtre o eza ko éduquer bana toza posa ba théâtre o eza ko éduquer masse ba théâtre o yepesa batu posa ke kota théâtre yango nde to ana ngo posa to na posa te ba théâtre o boyo osalela batu comment muta ko longola bilamba ata o jouer rôle a kwiti jouer rôle na kwiti na kimia nyoso jouer rôle na bien pourquoi ko longola bilamba couper ko kweya yo boyo tikali na sous culotte dessiner yo on a moi si peu n'andako ou otala ba théâtre na bino mais c'est pas bien franchement ce n'est pas bien ils a qui to côté Babylon musubo talak après Kevin a 4 parties wana atiango na TikTok webi combien sambwe webi combien batu ba sepel nango te webi combien sambu sinzoto na yo pona ka théâtre yo kanisi ceux qui couper quoi yo te théâtre ko tale maté eza bien te Eza bien te libota bandeko eza bien te total rabino to sepela na musana bino mais tant boko mosa biloko mo boy ezo pesa kimia te ozo sa batu bien te il faut to ya koluba total rabino to sepela na musana bino bomona en tête to ya na analyse ba analyse théâtre a to ya kanango pona olaksa bino combien ba théâtre kitoko esalema na mboka na biso toyaka nango pona olakisa rabino lelo ba théâtre ya batu balataka moitié ni erenyaka lisute ba théâtre bunga erenyaka lisute bandeko théâtre comme éducation bosala ba théâtre moko o éducatif o ezoko éduquer masse eza soni ba théâtre na bino eza ko éduquer te eza soni pourquoi lelo ba comédien bobwaka soni na mai pona nini dignité na bino eza wapi valeur na yo tant que papa eyinga eza wapi lelo bana na obo tala théâtre wana théâtre eza eloko mo o etikalaka yo kanisaka peut-être na sali nanga eke nango mais eloko etikali bana ba oloba lelo oui papa na biso aza comédien papa na biso azalaka comédien totala ba œuvre papa na biso ba otala ndengo longola ki couper ba otala ndengo tikala ki bongo Iza malamu te to kopiara mindele te po biso toza ba africain toza ba noir na culture na biso ba biloko wana ezalaka te na culture na biso okoki kotika la bongo te devant public boye et en plus eza théâtre
bokoki ko jouer bongo te. En tout cas, bande konanga théâtre, bo revoir misana bino bo sala. Bo sala talo kwa bande kona bino mususu ozala bien. Bo copia tabaninga et ozala bien. Kevin Sidney au décevoir batebele. Au décevoir batebele. Kana moi parti wana. Oh yo mo plibia ki o plibio zo seka. O trouver nango normal mais au décevoir batebele. O koko sala ngote aux intellectuels. O sala bathéâtre no kitoko. Parti wana sali kitoko te. Il faut qu'on respecte nzoto a mutu. Et yenga, il faut se respecter. Oza mukolo. Okoko tika la bongo te. Pona ko plaire batu, mais au baby si dignité na yo. Pona ko plaire ba fan, mais au baby si po o ka ba fan nango ka ba baluke liyo. Bat mutu mso azwa ko na valeur, mais grâce à biloko wana sali valeur esili. Pourquoi valeur esili po amoni nzoto na yo? Bande onanga théâtre bo revoir ndenge na bino ya ozalela. Bande onanga théâtre bo revoir ndenge na bino ya osela musala. Eza malamu mingi. Boyela rabiso babiloko moko oto sepela nango. Boyela rabiso babiloko mo o eko edike biso na bana na biso. Boyela rabiso babiloko te o eza lokola babiloko mo ya bana nzela. Boyela rabiso babiloko bana nzela te. Ba théâtre bo sala po bo éduquer population. Ba théâtre bo sala po bo éduquer masse, po bo éduquer batu. Alors boye la biso biloko oyo eko éduquer. Boye la biso biloko o te kare po na ko sekisa. Ba biloko so boye kana po na ko sekisa e beta ka libanda. Ndete loko yenga o e beti libanda e ngo beti libanda. O beti vraiment libanda. Combien de personnes ba sepelité? Bon moni nde ba fan ba déclarer. Est-ce que eyenga o vérifier ba commentaire? Kende vérifier ba commentaire na yo? Kende vérifier comment ba fani na yo ba siliki? Vidéo o Kevin Sidney atie na TikTok na ye. Kende ko vérifier comment ba fani na o nyonso ba tomboki? Vérifier ba commentaire. O mona ndeni ba fani no ba tomboki. O mona ndeni ba fani na o ba siliki po eloko wana ezeloko mo ya soni. Oyo kisi ba fani na o soni. Boluka bosala biloko oyo to bando sepela nango. E na bosala biso ba biloko mo pona yo la kisaka biso banzoto na bino. Banzoto na bino yango te to nango besoin. To na besoin conseil. To na besoin ba théâtre o ezo faire avancer culture na biso. Ba théâtre o eko faire avancer culture ya biso. Yango nde to nango posa. To na posa te ba théâtre o eko kitisa culture na biso za malamu te. Eza malamu te. Vraiment merci ming na bandeko bolinga Irsil Botelwa TV. Merci na bandeko o bolandara biso. Merci na bandeko o vraiment bo soutenara musa na biso ekende liboso. Nga na yebisaka bino toujours bo continuera toujours kolanda biso, bo continuera toujours ko soutenir biso po musa na biso ekende liboso. Wana toyela kibino analyse oyo ya likambo yenga po esali biso pasi yango toye nango liboso na bino. En tout cas eza likambo oyo ebetisi biso mabaku komona babiloko kwa ndengo wana tozana bana o balandara théâtre, tozana bandeko o balandara théâtre ezala parfois na bapaya bovandi botie théâtre botala mais babiloko wana eza biloko moko malamu mingi te. Yango bomoni Irsil Botelwa TV ayaki kosala analyse na ye liboso na bino pona ko solola na bino pona ko expliquer bino likambo oyo e komeli biso e pa ya papa na biso e yenga. E yenga za comédien otolinga mingi, e yenga za comédien oto yebi biso nyonso. Alors soki likambo eza, soki to sepe na likambo te il faut to ya koloba. Soki to sepe na likambo moko te likambo ke salami na ba comédien na biso toza libre ya koya koloba. Yango bomoni to ye koloba likambo oyo e komeli papa na biso e yenga. En tout cas mbala sima asala yango te po bato bele to landaka ye toza azan ba fan bele o to landaka ye ba théâtre to landa ngona ba famille na biso. En tout cas il faut ezara ba théâtre moko oyo eza ko éduquer pour que totalara yango malamu mingi. Wana tokutani mbala sima soki yeso azongi te ka ande na yebisaka bino soki eza mbala liboso o trouver o tomber na Irsil Botelwa TV. Soki vraiment eza mbala no ya liboso ndeko nanga o s'abonner o fini ka place wana bakomi abonne-toi o s'abonner o fini cloche ya notification pour que prochainement tant tozotia ba vidéo na biso e komela yo esika nyonso o kozala. Bisous. Bye.